Marikambo Marikambo ba ya boye ya biso Marikambo bongo bobe boya katikati ya bomwe ba bon mesonja nzira ba na kombo ya fumuku za panda na ngola kasima ko pokwa lelo butwelo tozali bongo na tadi pe moko ya bana tumba okati ya mango na kombo za no moko za na kati ya tanga vamu baningi makambo yango kasi na kati tumbali bozindoli ya biso na bango bongo bonza koko ezali ndio be mibange kasi bodino lokole bomotia mi motuni kozanga te biano ongambuli no e bongo mama ingikiro ndeko mulo pepe bon na biso banso ozali na ino ke tumba pe bodindoli okoninga mabela kati tumba kanini okatili ya misala bandi ya mi e banda ki ulingi kani tumbali ya yo tongo ndeko ezali bongo tozali ndenge bato bazali komona kasi musala o tozali kosala eza musala ya kibolenge kasi eza musala bakoko na biso salaki bengama za esengeli na mokolo pamba te bavita akwa na age ya 22 ans kingo bakazalaka mukimbango bakangai na age ya 33 ans ilingo balongo ba bazalaka bilenge de ko balandi bazomona bilenge be eza bizaleli ya bato nge oyo bakoko na biso banaka na nzambe wati nde sima ya bamubu sima ya basanza sima bambula sima ya ba generation nde bongo baye oyo bakoya kolanda lolenge wana ezaleli wana nde bakobenga ngo siko bonzambe sala makabu na balokota na balopembe na bonzambe ya bakoko na bango bonzambe wana so tangi même na babuku na bango nzi tango Moïse ba to amoni ntete so moto amonaka ange Moïse bakoko na bango atangeli pe bakombo ya bakoko ngo Abraham, Isaac na Jacob parce que na période où Moïse azalaka Abraham azalaki vivante Isaac azalaka vivante comme pe Jacob azalaka vivante mais pas ya Moïse Abraham Isaac Jacob bazalaki bakoko na ye nde yango yebisa ibo nzambe ya bakoko wana ni et pas ina biso so tozongi nzambe ofu mukimbango abelelaka pungutu lendo nzambe oyo yaki belelaka pungutu wenzo nyangila akongo vidi nde bango nde bazali ba nzambe ya bakoko na biso do et yango biso ba bon oktete ilo kwa ni de ko balandi ba kwa koyeba bonzambe mutu akotika la jamais ko mona ya mutu kasi moto abota makamwa de tema mona ya mutu biso bonzambe tozana yango oyo ba pasteur ba betela katolo ba imam ba betela katolo oyo ba sango ba betela katolo ezalaki importé omoni ezalaki importé nde eboti habilité na kati ya bomo yango lelo ekangisi ba indo yango lelo ekalisi ba indo ba yango lelo ekalifie ba indo na ba terme nyonso ba indo ba mifinga entre bango na bango nyonso wana ewuti kaka na mbe oyo ezali importé kasi génération en génération ignition wana tope wana kokoba na kati ya bongo ya moto moyi yonge la boyi pongi bakolanda yo topesi bino ntango ya bosoli na bango penza makoki kani efengeli kosala mpona kozongela mpifo ya mosisa oyo ebota mpe ya kobota mbuma tondo mingi ndeko moloko lisusu na balandi banso si masolo tozali kosolola eza masolo ya bana mikete masolo ya bato mutu elenda mpona comprendre yango il faut bien mpona comprendre makambo tozosolola mais soki oza na kati ya mokili ya mondele qualifié na ba terme nyonso oyo koloba soki ni ndoko comprendre ngolo bake bandeko bazana mokili ya poto makambo munza manoka zoloba parce que bango ici ba na kata mokili ya Afrique ba ebi comment bazo vivre na mindele nde ba comprendre
biso to na kati ya Afrique bolo ngwana ba chara iwa luka boy nde bongo nazali ko nzonga ke pa bande ko bilenge so la bate ya ka ke bongo bangu bazalaka bakoko sakabino moto abota bo ya musala mpende kwa zola na azana elembo oyo otami kokola ya moto nde bilembo na ye emonanaka na misala tanga bani kosala ndi directement soki ayaka pona zala mason kosala mosala na ye ndi bokoso soki ayaki pona zala métier tanga kobanda kosala mosala benge métier mais tanga azalaki mwana moke na bansi mosala no yebaki yango te amekaki mwana moke kolakisa mosala na ye na bagene ndenge bana mike basanganaka mais baboti batiraki te ya koyeba mingi pena mosala oyo mwana wana ayeli mais na bokoli na ye na age olimo eba na musuni ndi yango elakisa mosala epa ya bato ndenge moko na bandeko na biso bilenge soki bangunza bayebisa ino bangunza bazalaka bakoko c'est normal baloba po ete msu génération na kati elekaki mais bangunza bazalaka bilenge yango na bande na ebandela ya koloba ete yakimpa vita ye batumba ye na age ya 22 ans Fumukimba ti azokende boloko na age ya 33 ans aye kokoma mpaka mukolo na boloko na zonga na mukila molimo tokei na ya vita kena mbuta mato tokena bango lamu na biso bayindo même kala tokei même na mumba ka luka ya biso bayindo momi azalaki na age ni donc musa age nango oyo molimo na musuni bala na kapona muta sala musala mais elobaka teke sima ba génération ke bazalaki bakoko ezali kaka génération mais leko na bango ba bazalaki na bango de bazalaki bilenge nde na bongo soki lelo biso bangunza toyeli bayindo bonzambe ya bakoko elingo bateki bonzambe wana eza sike pa bango ekomi sika kolandela boyinga oyo ekotelaki bango moni na boyinga nde bato bakotaki na kata boyinga wana ndeko mulopwe mwana botami tia bandi kosaka na elekonia kosaka na bandi kofanda baoyela ye bana popi mwana popi baoyela za mundele ndele abanda kobebisa kiboyindo banda kala mais bozo yeba yango par rapport ya ba génération parce que Fumukimbangu azalaki elenge Fumukimbangu bakangiye na 30 ans na âge à 30 ans vous allez elenge yakimpa vita tibaki kotumba ye batumbi yakimpa vita na âge ya 22 ans abanda musala ya nzamba bakoko na biso na âge ya 20 ans nde batumbi na 22 ans donc ezali kaka pona kolakisa ete ba génération ndenge leki yango lelo yakimpa vita azali koko par rapport ya ba génération peut-être yakimpa vita telemi na 1700 et 4 nda telemi siko total la 1704 tozui 1700 1800 tozui 1900 omoni après le tozana 2000 tozana combien de générations na kati mais yo ko benga suya yakimpa vita nani koko mais ça salaka ko parce qu'il y a kufaka na âge ya 20 ans donc tant tozoloba bonzambe ya ba koko et tozomona mboka na biso ezali ko tambola parce que mboka na biso lelo oyo ezotambola mabe pona nini parce que tosalaka mauvais départ na 60 ba koko oyo bazali na 60 ba papa na biso bazali na kata 60 basalaka mauvais départ mundela salaka effort bosomi oyo ba koko na biso babengaka indépendance ba koko na biso ba comprendre que le seul mutu oyo azalaka na compréhension ya indépendance le seul mutu ayebaki tina ya bosomi na banzi ezalaki ka Mbuta Lumumba yango mo mindele basalaka pe fort ya koluka ko éliminer bien avant omoni tango mindele ba comprendre que entre Kasavubu na Mbuta Lumumba mutu ayo comprendre moi muke bosomi ezalaki Mbuta Lumumba il faut to ça les photos kabola bango de ba continue division entre bango mibale na division wana nyoso ne ezalaki ka pona ni parce que ba bike soki batu baza bomoko nde bazalaka bokasi soki batu bakabwani nde sika o bokasi salali esilaka nde pesa bango siko ntela ya ko so Mbuta Lumumba pe bakne ko bomaye donc soki lelo tozo vivre lelo mai o tozo vivre lelo na kati ya mboka na biso ezaka mai o eleka ezako se répéter parce que bakoko na biso balobani esika oyo beti libaku okobosa na yango te tango koleka lokolo ezokisa ki ona lokolo tango koleka moni esika wana osalani okanisa esika betaki libaku de biso sikoyo ba politiciens oyo bazokamba lelo il faut bazonga batala sikoyo maye oyo eleka ndi yango ezobota ya lelo pe tozalaka na ndenge moko lelo tokomi na 2 camps côté opposition
côté majorité. Ce qu'on a des cas, on a besoin de Mundele sur quoi Zawat. Mais Mundele a bisika on soumis balé. Mundele a l'opposition, Mundele a la majorité. Akobandaka ko bundani wa pona kabola ya bino pasa ebike sika o bomoko ezali sika o bino bosanga nezali. Nde botata mokeli suko bota maka place wana nde kumba ka sali to bolamu e pa ya bato. Nde Mundele akoluka tango nyonso na politique na ya yaka na ya ko kabola akakokabola. Donc akotika pe ba religieux parce que même christianisme et où t'es pas banane. Et où t'es pas Mundele. Mundele tango yaki tango to lobaka colonisation boy bande konanga boy baka colonisation tango yaka et yaka kana na politique ite colonisation yaki na biteni nyonso na religion yango christianisme yaki yango islam yaki soto kei na politique système o ya politique eza pour système taka ya banani ya bango soto ke même na social colonisation pe yaki parce que batu ba okakolanga iteke baye oyo bindele bakangaka bakendaka kuna na eko bakangaka batu balemba lembate bakanga batu bazana na bonne bazana na mayele baonde bakendaka na bango baonde bakendaka ko sala misala kuna pour te science et développement quand tant ka mindele ba découvrir Afrique mais avant mindele bazana na développement te c'est clair bandeko o batanga mi babuku na bango mindele nde bakoloba yango soki lelo tozo lobela mingi l'air seigneur to lobela mi l'air seigneur musengo mais c'est clair pour ko sosola yango tozonga na décembre catholique basala ki défi qui en tout cas décembre aussi la te fallait mon konzamboka salani akende za ki défi bango bataki biso pe bangunza ya mfumukima otobimi tolobi bakita ba matelo kona moye salama ezati sikona biso na bango banani balongaki les gens fuke mutelongaki siko tellement ba indo bazaminga mbrier na kati ya komela na kati ya ba embriement ba opposant embriement ba politicien nde ya onte yosa ki ba ko comprendre te ndenge nini tata mokela zo sala epai ya ba indo mine leko oyo ba indo bako kende suna catholique te parce que catholique tozo na batu o catholique abomi na ba mouvement oyo ya bimisaki ba futi bangoni ba pesi bangoni ese mosenga o raisonner ta batwana ba me ko tromper bango na 2 jours 3 jours te to sala messe pona yango esi ko ba pesi ba boti wana ni siko lelo ba parents ba boti ba zondi ba regretter bana na bango misotali ba yona ba kufaki ba sabana ba bilenge moni eza na mboka moko te na monde déjà la mboka moko te na monde o président sala eloko exact surtout si même ba téléphone to si même biteni nyonso to mona o développer mboka eza me bilenge ba sala kango population muta sala kango parce que population président à la population nde biso population to poni président ake ko kamba siko ni mboka awoti wapi awoti na population omoni population ni sala o population bana ko sala nde yango mutu ezo poussa ye akwa ko mata lelo même ba société ya minene ba sala ba société wana nyoso ya minene ezaka banani ezaka population ezaka bilenge so baza bien instruit nde bilenge wana bango lobi kuna ba ko sala mais to kota te na ba enjeu politique parce que ba politicien bazo songisa kaka biso na système o ezalaka na 1960 donc ngo banini côté opposition côté majorité bango nyonso bazo wela nini bibonga même pe sens ya politique et pas ya Afrique na ba bien côté parce que politique est même na appellation na bango démocratie est même na appellation na bango so totali kaka mwasi o ya yaki wana o ba benga soki nani yango soki soit disant envoyé o batinda ki mais tellement kaka zala kaka américaine batu ba monika wana nani mundele lokola moyindo muta bo mwana bande ko nanga makambo na olo ba banda uta bo mwana oboti mwana tango oboti mwana papa bimi ayelio mwana popi ko yelo ya nani ya mundele abani ko lingisa dia mwana bebe wana na bo mwana na ye mundele ti bebe na kokola ba yela eka bana nini ya mundele soko yeli so mwana ya mwindo akoboya so ekoti nini na kata cerveau na ye akoti mamo ko linga mundele ko linko yina seconde ko na nani moyindo moni même na bana popi tellement minde ba yindo bazana maturité spirituelle te ezangi ne bango boyebi bakoko niso bazalaki bonyo bakoko niso bazalaki epa ya bilenge zate yango ba comprendre te mundela so bundisela biso wapi mingi bazolo ba mundela zate mais total mwasi wana ye tout mokili mobimba Congo mobimba pona mwasi wana ba politicien bayaka sombo ba besili mutu ayo kolongola mukonza mboka ezana eza mwasi wana banani yango ba licencié ba docteur banani nyonso basanganaki balobi ke mwasi wana mutu ayo kolongola mukonza mboka mwasi wana ye apesi biyana yebisi bango ke makambo ya ba congolais iko dépendre de solution nango ko uta kaka epai na bino moko ba papa wana ya mikolo balobaka baswa disa bato mayele ya mboka ba bima desi et pourtant moi ça ne pas clair mais surtout son siko epai ya mwasi wana soka solo bana bango ke
bato babongisa mboka oyo eza bino moko bakongolais ngana kokondane mpe na mwasi yango parce que mwasi wana moto akomisi bakongolais bongo omoni mwasi moto akomisi bakongolais bongo eza kaka ndenge moko na mbwa azalaki na kata zamba mbwa azalaki aza nyama mbwa lokola azalaka nyama biso bato toza na bantiete oyo tobenda pene na biso toza na babwibole tobenga pene na biso toza na nyonso oyo tobenga pene na biso ndakisa tozwa ndaki ndakisa nzeta manga tozwi nzeta manga tozwi nzete ya safu tozwi babiloko na nyonso ezalaki na kati ya samba biso tozwa yango topusa yango pene na biso ndenge moko mpe topusa taba pene na biso ndenge moko mpe tozwa mbwa topusa pene na biso so toke sikoyo na oyo ya mbwa tobendi ye pene na biso mbwa toforme ye akomi kamaradi ya moto tokomi kotinda ye ake na kati ya zamba akangi baninga na ye banyama aye na ye esika biso tozali ntango tokomi esika biso tozali tobomi nyama wana oyo akangaki tolie tozwi mokuwa sikoyo topesi sikoyo mbwa asala nini alia sikoyo lobi kuna nga namoni mbwa asali gafe na ye koyebisa mbwa yo oza zoba oza vrai zoba yo mpena okende kokanga bato na yo oyaka na banyama na bandeko na yo oyaka na bango epai na ngai mpo na ngai naliaka na mosuni napesaka yo mokuwa bososoli eloko wana sikoyo mbwa sikoyo soki mbwa soki asosoli akoloba nini kayo moto okomisaki ngai boye ndeko na ngai mundele azoloba na bakongolais alobi ke bino ningo za boye soki solution ya mboka na bino ezodépendre kaka epai na bino moko sikoyo mpo na mundele bondimi mais mokonzi ya mboka mpe asalaka nini alobaka kaka bongo alobi kutu élection ya congo ekodépendre kaka ekosalama à la congolaise bondimi yango te no mundele asali nini azongisi wa eza clair parce que mundele wana tokondane bango parce que bango bakomisi bayindo bongo bango nde batangisi bayindo bongo bato wana ti bazalaki sire ke solution ekouta kuna epai ya mundele wana ntango bake bamoni mundele wana bamoni ke mundele azongiseli bango mbali yango epai na bango nde bamonisi oyo mundele wana pamba oke mokolo wana kaka oyo bayokaki mundele wana ifo bakende so na kan ya mokonzi balobake bon sava tofanda kati tosala nini tosolola ese boyoka basolola basolola ngunza manoka ntango okobalaka ye tomotuna motuna ete solo lolenge boyinga te pongi eyalisi moto moyindo akokoba nokino epai kani pamba te okokembelaka bokobunda ntango isofu mokimbangu yende babala boleki mokokoli ya bola muki afrika yende babala boleki okati ya bato iso sokola muki mote babakokomoto likamwa kani yofu mokimbangu asala basako lesu basala yango te okobeta to lobutu matondo mingi omoni lisolo ya fumukimbangu mikolo ezali koya bayindo bakokomprendre yango me nakobeta yango mwa moke mpo bayindo basosola fumukimbangu ntango mundele akangi bango akangaka bango te po asala 30 ans na boloko mundele akanga fumukimbangu mpo na boma ye akanga ye mpo na boma ye me ti fumukimbangu akosala 30 ans na boloko eza mpo na fumukimbangu alakisaki bango nguya ya tata mokili oyo ezalaki na kati na ye parce que fumukimbangu asala miracle oyo mokili mobima eza na profeti moko te asala tokopesa kaka ndakisa baye kokanga fumukimbangu bakangi fumukimbangu na 15 babeti kalikili babi tito kokoma parce bakangaki na nkamba tito kokoma na Banzangungu do ewa babenga Tisville tito kokoma na Tisville na katikati wana eza 15 mulile kokoka tokoboma ye kaka wana tobwaki me balongwa 15 na nkamba bakoma Tisville 15 ekamusa mundele ingeta premier miracle bamona epa mindele epa mundele yango nani yango prophète nini bato babetelaka tolo asala yango omoni fumukimbangu abongola ndika ya kopole koma ndika ya peto fumukimbangu nitala soso bazofulaka ne bana mpe bafulaka ekomi ndeke epumbo epekei nani yango diana baprofete basala yango fumukimbangu apesi date oyo mukolo oyo ya kokufa na baprofete nyonso oyo botanga kongo bobetelaka tolo nani yango deja loba yango bango kutu babanga liwa bango kutu babanga liwa alobi na tata longola ngai somo ya liwa oyo me fumukima apesi date na ngonga ekomi mpe date yango na ngonga yango efumukimanga kei lelo sikoyo bilaka oyo fumukimanga aloba lelo mboka oyo fumukimanga abotamaki ezotepatepa bapoliticien basoi-disant batamayele lelo mboka na biso bani kokambama depuis mbula nini tobanda 60 ti lelo mboka ezokambama ekambama epa batonga mayele te me bato mayele ntango bangunza bazoka interpele bango koloba ete mayele wana te moto ekokamba mboka oyo parce que mayele oyo ekomisaka royaume congo puissant ezalaka mayele ya mundele te ezalaka mayele ya bakoko
siko bakoko ngo leo batindeli siko ba politiciens so bangunza mais ba politiciens ba omona ni ba omona kati nyekeza be bangunza wana baza ba illettré et ce qui sakanga bango batangi mingi bakina dictionnaire batanga mo illettré zali mutu azangi makuni ni wana illettré azangi critique wana illettré siko na biso na bangunza bazangi critique na bango siko ba soit disant batamayele bazangi critique banani ba illettré. Et ça, bango, so bango bakasa bazamba yele koleka tata mokeli. Nzo ba bosa ke muto ya sala fufu. Muto ya sala manyoko. Muto ya sala mbala. Ana mahili koleka yo. Boso ko muto na sala mbala so atindi ba tuna kata mokili. Siko ngo comparer bato na mayele basala nango, na mayele yo tangi pa mundele. Pa mundele a commissionné di bandi magnétique. O ezake batie na kati, ba bandi ko yemba. Ikoti na kata bandi wana ate sali santa ikolobaka makamyo sala nini ya mwiti le mindele ba yindo basela nini basela yezo ya pour ba komela bango akoya ate sali 10 000 ans ba ozela kaka sala nini akoya mais le pe papa boyina bible ngo moni mingi ba olobela ngote ba pasteur mingi batondia na kata kongo ba olobela te papa boyi bible ba msuba kongo ba kuna longwa kuna yezala kuna moni molindo ka ni wa mundela zo mona makambo so ya liboso ayebike bible ne sala na ba yare. Mais bango baloba nini eza inspiration sida baloba na mboka na biso ke sida ezalaki ni etumba nzambe et c'est le ba passer baloba su ndengwana lelo tozala ba kuluna ebele mais soki mokonza mboka alobi tosilisa ba kuluna akobanda nini kosilisa ba pasteur parce que ba pasteur wana ba 2000 ane bakangaka bana wana banani bandoki to bakayi bandoki babengani bana wana bantila mais bana wana lelo siko bakomi ba kuluna siko so biso tosilisa so ba kuluna to bane pa banani et puis bato ba obotisa ba kuluna eza banani eza ba pasteur. Tellement ba pasteur wana baza ba intellectuel au mundela saini a formé yango ba bisa ba ba innocent bana ndi baza na problème. Le problème to sana na kata Congo eza problème à cause. Mutu siko yo akobimisa cause wana fumukimba. Parce que fumukimba na période inaye mundele mutazalaka. Mundela afana na fumukimba uti bakangi 30 ans na boloko baza na mundela kanga fumukimba uti na zo répéter ndeko mulopwe ezalaki tefona asala 30 ans na boloko. Période yo fumukimba ngazalaka munduke ezalaka. Moni ba beta ina masasa kufate fungi mango obelelo bande ko mingi basala nsusu afandi azolo bakumba fungi walo baki Yesu tatinda yi Yesu ba beta ya kufi na kwa ba tiepe na ndikonga ba gangi ya kufi yesika ni ba mune fungi na gangi kibolo longo na paso si mutu batinda aleka mutu atindie na nguya yo moko na mutu okotinda yo mo bangi liwa me mutu yo tinda banga liwati ende ko mulopo. Siko lelo mutu wana atindi bangunza na ye oyo bayena kata mokili ba politicien ngonge koki pona ba politicien ba poussa na baye ba boyebi oyo kobongisa mboka eza wapi kasi nete ndio bangunza ngope ma ya monia to ba koti mingi na kati te ndeko mulopo tango to lona ka tango to sala ka bilanga te na likanisi oyo moto azana yango to sala ka bilanga na likanisi te oyo bilanga azana yango to sala bilanga na bikanisi oyo moto azana yango osali bilango lobike na kata bilanga o na kolona ni ndunda ndo so ba grena ndundo saini oboki sima mikolo tango koya ndunda pesa ni eboti momona mo matiti moko esala ni ebima pe na bilangana to epesa ka mutu bokasi osala siko kolongola ka matiti wana c'est normal tango to kozala to na kata mokili to mona pe bo matiti wana esala ni ebota matiti muso ebota meza ndenge moko na ndunda meza ndunda te mosusu aliboma sana poto alobi ete ya kudana kina simoki mbangu alobi na yeke fumukuso sala aventurier yende batindi yena mwana semi po abikisa mokili ya baindo simo ezaka kombo ya fumuki mbangu oyo vuluzi to ya kombo ya kobamba ya mondela kati ya bato matono mingi ndeko na ngai mulopwe omoni bino kombo na bino msuzu tango bozwaki batem kombo na bino ezalaki Jean ezalaki kombo ya batem mais photo yo basiko oke pona ni mindele baluka balongola bakombo na biso ya mboka baso bakombo na bango batsa mais il faut to comprendre mundele malamu mundele za malin mundele tango ayaka awa na kata mabele na biso ayaki pona ko yiba bomengo na biso ko kene nango ndi ya mundele yelaki akolinga siko akomisa biso bato ya ye apesa a jouer dans spiritualité na biso tous à la faible liboso na ye yamba be asala ke yolo ko liboso asala ki batem ezala iponi pona longola komo na bi a étouffé komo na yo o babota ki yo parce que komo elobaka komo eza molimo na opesa ka ndakisa eza na batumi bapesa bango bakombo ya maimona eza na batumi bapesa makombo ya mampasi soko otuna papa oyo apesaki mwana ne komo mampasi akopesa explication ya kombo wana tina apesaki yango
mais soki tokeye epai ya bato mosusu bapesi nkombo na kolandela kaka esengo ya kopesa mosusu kuna mona nakoma komona nini pasi ye moko azoloba ke nkombo ezosala nini ezosala soki nkombo ya maimona to ya mapasi ezobimisa baefe nango bongo nkombo ya Jean omoni tozongi nsima tokomona Jacob balobi ke Jacob engeloba moyibi yango babundaka na ange so mpe na nzambe toyebi te parce que bible yango meme pape déjà longoli yango mais tobetaka ya bango lisolo mpo kolekisa lokuta tozwiki sikoyo Jacob bazobunda na nzambe abeti nzambe nde ye Jacob nde abuka nzambe panzi nde nzambe amonike te ntongo ebandi kotana nde alobi na Jacob ke nazokende na ngai tika ngai Jacob akangani nzambe abi te nazokende tala ya bango kasi te boso ntango baye na bible ya bango toloba nzambe banani esomoni biso na mukanda toloba kaka ya bango Jacob abeta ye ndenge kaka babunda na ye nsima nango aboyi nzambe akende nde nzambe atuni alobi na nzambe avokende fo pambolanga do mutu yo obeti osengama apambola yo tala lokuta toloba kaka bon eza bongo parce eza inspiré allez nzambe ayebisi ekombo na ekombo na nga Jacob bango mpe bakomi Jacob signifie moyibi abo kobanda lelo kombo na elongwe kombo ne komi Israël moni bon lelo eza na bana lelo babota bapesa bango bakombo banani ya ba Jacob donc so lelo toyozwa bakuluna miyibi ezo mindele kaka parce que bakombo na nyonso ezo wuti wapi ezo mindele esi na ntango bakoko na biso batozalaka na bamiyibi antivol na kata na ntango bakoko na biso ezalaka te mindele moto ayeli biso antivol omoni parce que moyibi awuti epa na bango de komulopo donc eza na babiloko mosusu esengeli bayindo bayeba moni ntango mobutu alobaka tosongela bokoko eloko liboso abongolaki ezali nini ezali kombo eloko liboso ezali kombo c'est que mobutu akomprenaka sens ya kombo omoni donc na kati ya spiritualité azar ezalaka te ndeko molopo nyonso eza na ntina donc biloko nyonso mindele baye nango na kati ya mabele na biso tout nyonso eza na ntina donc ntango tozali kokombola nyonso eza na eloko moko te tokotika nyonso ifo tokombola yango mpo tokende même na balangi na bango ya français lelo bayino bakomi bababa moni bato bakanisa baba ezali mutu aloba te mutu mpo koloba boza mpe baba poti kobotama na yo ti okende kokola bazolakisa yo kaka français baolakisa yo langi ese bakolakisa yo langi mutu pene tomona bango bapolitique ne bazalaka mabumu ne balekaka na bate azoloba français oyoka mpe français ngo akomisa yo ndeti fier nzoka fier wana ezali azozanga azoraisonne aotia article nini aotia objet nini mpo na esala phrase mais ntango alobaka lingala atiaka babe wana te omoni okola monaka mobutu alobaka be mpo ya mobutu mpo alukaki phrase ye bamoni ezalaki nini fier ya mobutu ye mpo bandi koloba be omoni esika tozokende ndeko molobi donc kongo soki tozongi te epai ya bangunza soki tozongi te na religion ya bakoko na biso ndeko molobi bakita bamata mosengo akota asilisa baalfabe nyonso A, B, C tia okoma na Z okoyo eza mabela fumuki mbongo akobongwana ye pa kolongola kombo nini le seigneur Laurent akolongola yango omoni Laurent nane mutu ezonyokola Kongo matondo mingi ngunza manoka tokabwana pensa ya bobakisi oyo tutunaki bino te boliki koloba yango epesaka bino ntango boloba yango mpona bilenge mpe bandeko banso na lwengi bakobata bino to tokabwana matondo mingi ndeko mulupu tosepeli makasi koyamba bino awa na kati ya kimvuka ya Nengwa Midaki na banzi mbala nsima nde tokoexplike Nengwa Midaki aza nani mbala nsima nde tokoexplike Nguza Manoka azwaka abanda mosala oyo ndenge nini mais lelo toni koloba kanga na bilenge te tokosama te to bilenge bakosama te na baenjeu politique pamba te bapoliticien baza na maye oyo bango il faut basala epai na biso pamba te bapoliticien batambusi mboka kobanda 60 ti tokomi lelo eloko moko malongo esalami na mboka eza te sikoyo bango bapoliticien il faut baya liboso ya bilenge liboso ya population mpona kosenga population bolimbisi donc biso tokoki te kokende so na kati ya politique parce que mundele asalaki système ya diviser pour mieux régner. Il faut toboma opposition toboma majorité parce que intérêt na biso nyonso ezali kaka kozala mowindo yango ezali intérêt soki tokomi kaka motu nyonso ayebi ke oyo aza ndeko nanga oyo aza ndeko nanga oyo aza ndeko nanga nde tokoluka sikoyo eloko nini enyokolaka biso
ndesika tokobimisa so mundele kati na biso so to biso mundele kati na biso eza dérivance o koleka ba dérivance soit disant ba pasteur to ba pasteur ba salaka parce que pasteur a osala dérivance asobo sala ke yemoko pasteur ba dérivé été parce que yemoko monné pasteur Jean omoni vrai dérivance ezali il faut ba longola nini Jean parce que ba komisaki bo umbu mukolo babatisaki ye o azwaki komo ya mundele donc ce cas le moi so comme Jean c'est ka sali nini dérivance bon so ba yindo ba okele pa ba pasteur o bazana kata bo umbu ba ngo kata bo umbu nde mboke ko bongo ya moni mboke zo izaka na mani nde naza ko interpeller bilenge nyonso ozala tata ozala mama ozala jeune fille boyebete eleko yeto komi eze eleko ya mfumu kimbangu nde atindeli bino bangunza nde bamemeli bino sikoyo mai ya bomoi bamemeli bino boyebi ya mokili pamba te kozala na kata mokili il faut yeba mokili yango ndenge moko mpe mutu na kata mokili mpona kumba mutuka il faut yeba mutuka so yebi mutuka te moyepo kumba yango eza te moni kobotama na biso ezalaka mpe kaka bongo ntango mwana abotami mama kobanda kolakisa ye ndenge mokili ezali oyo babengaka yango nini lutu oyo babengaka yango nini mbeli oyo babengaka mwana azokola bongo tia kokola nde ntango mama atindi ye lokola deja yekolaki nyonso nde akomi kozwa ntango mpo ozokota na kata mokili il faut yeba oyo mopepe oyo manga oyo mai oyo mabele balakisa mabele tina nango balakisa manga tina nango balakisa biloko nyonso fo balakisa biso parce que mundele ntango ayaki atikaki biso na mondi moko boye oyo tolobi oyo bato nyonso bayebi ke lola kuna mutu akotambola na lion kuna mutu akofanda esika moko na bambuma nde bayindo bakoma kokanisa lola wana ke un jour mokili oyo ekoleka tokokende kuna mizali kama kokama mundele azosilisa bandeko na biso mpona kolta mundele azosilisa bandeko na biso mpona diama ye mundele mutu ayeli yo foto wana ya lola bongo ye moko akowelela yango te kolita nde azowelela wana kowelela te eza simple mpona kocomprendre ye yo mfumu kimanga alobaki moyibi bakokangayika na eloko ye moko asali nini ayibi omoni yango omoni okolakisa mutu tala sanza mutu azotala mosapi elingo bacomprendre yo te yango moto mfumu kimanga bayaki moyibi bakokangai na eloko ye moko alingaka nde bandeko na biso akimbangisa bamonake apesa ye biso nini bible ezaka kozanga bososolo nde mutu esalaka bongo donc bandeko na nga bilenge esika bozali ngunza manoko azali elenge lokola bino baposa ye bino bozalaka na yango ye pazali na yango yango ayebisi bino ete bolongwa na badistraction kolangwa babar kindumba eza na solution moko te moni yango mi faut revoir nyonso nga naza kointerpele ka bilenge omoni makambo tozotalatala na batv bandeko wana nyonso tozomona na batv batata wana nikolo tozomona na batv bango nyonso batangi na systeme ya mundele yango moni basali tosali soki 57 ans 58 ans ya indépendance bacomprendre na indépendance te yango ti lelo bazelaka bolamu na bango euta epai ya nani epai ya mundele ti lelo soki kaka likolo yindi awa bakende mbango na poto bakende nano na poto lelo bango bakomi démocratie kaka bango dictature kaka bango tozali na dictature tolongo dictature tokomi na démocratie so tuni bato wana nyonso bazoloba biloko wana même na mo démocratie yango bayebi yango te soko tuni même kaka ndenge bino botambola bino bapanisa yango tuna bango babandaka kotatoni parce que bayebi sansi nango te otuni dictature babeza kaka système ya mabe yango tobenganaki mais olobi mpena ntina nini na dictature bayebi yango te mais mundele esika fandi ayebisi bino bosala élection il faut le 23 décembre élection esalama na RDC wana dictature te omoni bino bakolo mboka bolobi eloko te mais mundele aza koimpose il faut élection esalama wana eza dictature te mais yo lelo bake azokambela afrique na nini na dictature oye mais bato wana basepungutaka baza banani bata mayele nindeko mulopwe bilenge parce que problème eza ya bilenge soki lelo bomoni bangunza ya bilenge baye liboso ya babilenge mpona kolakisa bango ete na age yo ozali elenge tata mokeli nde eza kati na yo lelo ngunza manoko aza ngunza po ete eza mosala na ye ngongani ekoki yango azosala mosala na ye yo mpe elenge esika ozali ngongani mpe ekoki mpona osala mosala na yo kotiango kobalisa yango te na mundele me balisa yango na oyo ozali oyo kosala eza mpona bolamu na yo lelo oyo eza na président moko te ya monde asala télévision aza te eza na président moko te ya monde asala mutuka
azate batu basalaka mituka batu basalaka télévision batu basalaka nyonso ba compagnie nyonso ya minyeto zali komona wa eza bilenge eza ka population omoni donc tata mokela salaka nina ipai na bino population donc bon le moyen makanisi na bino na ya occuper na makambo o etali politique parce que politique nyonso mona neza ya bakoko na biso te wana nyonso ya kimundele mona banda babanda bakota dialogue kuna na dialogue ba otala bodamu na bango basala ba otala kuna bodamu te ba eloko ni ebomisa pe na mboka oyo tozonga na 60 nini sa eloko ni salaka kasavuna lumumba boyoka ni na kati na bango ezala te so ba komi kaka wana ba comprendre ke mundele mutakota ke na kati na bango ndia kabula lumumba akabula na mutakasa so ba comprendre ka bongo ba si aseke biso pe mutako kabula biso sana mundele to longola nani mutako kabula biso to luka intérêt national ndesi ka mboko ko sala nini ekobonga siko yango bilenge il faut ba pousser ba politiciens ba sala nini ba yokana il faut eloko bilenge ba ko sala yango ba koki jamais soki opposition habito tambola ba bima te o te majorité de ma te mais mukolo ba mo ba lingi ba tambola pona ba politiciens ba sala nini ba yokana ba luka intérêt wana o mona solution immédiate na Congo moni mais soki ka ozalaka ke te nini Félix habito tambola te intel habito tambola ndi yango ezokende oke okufi bomo ni suki bongo intérêt nango pe ezoamité mais so ko tina pouvoir ko motala tata na ye mama na ye libota na ye donc on va ba comprendre sens ya politique te mais ba obenga ba politique mais ba comprendre sens nango te donc nyonso ne zali nini ba etelo ya mundele o ekotaki na kati na bango nde ya mtezo komisa ba onini wana donc so bazwi mbongo ba kemingi na banki ya poto nde passe na biso nde kumulopwe nde yango wana so ba ngunza tokoloba kaka o ezali bosolo epa ya bato pote bosolo ne ya unte bongo la kabatu 8 ans mulayi to 4 siècles so 5 siècles ya buzoba bon tanga bosolo ekoki il faut toloba bosolo pour bato bali ya bosolo on unte ko bongo la makanisi ya bato donc bande ko na biso bilenge sika bazwami bakota te na ba jeu politique banje politique ça mundele mutazo sala bongo pona asaka pare kaka tango nyeso na mabele na biso yango mona osala ya biso ba jeu wana ya dame to bima libanda ya mokili o mundele ateli biso pona to mona mokili yango malabu mais soki toza na kata mokili ya mundele to comprendre sens ya souffrance na biso te mais soki to bininde to comprendre sens ya souffrance na biso nde yango na osala interpellation na bilenge matondo mingi nguza matono mingi de kwa bongo de sepa ile pai to kotobela katango isobola mu ezala bongo kati mabele Afrika ya solo mabele moye konyo kwa matango molai ezalaka na malingi moto kotela bino tango la tango ebaike bakata maboko pour mabele Afrika ye kamatama explosif la kati ya nzo baki de songi azila postoliki pour kusala barabara boliki kati ya mabanga baike babwaka na ibali pour ko mabele ya mbisi kaka pour kulukabula mu Afrika oyo Afrika mokolo molo tokobelaka yango moboko mokokoli ya mokili oye kopemisela bato banso kati yango kasi boni africain ayi lokola ngongolo ya pamba africain avandi likolo ya nguba kasi akata kolia nguba yango ya vandelite nani akondima lopango ya sombi na pasi to eyeba koko baye batikilaki na pasi mopaya anyi akomisa ya ta lokola bofutelite kasi lokola moungu no kengeli e ya zangi ya telo ba koloba katili yango kile paikani likambo ye ikosuke longo ya biso na bino talatina moninga kulutu lianga itoko bunde tumba ye epa yokwanda biso ata kokoswa mino ata ko nakati ya mbasa yokwanda biso biete ya solo na koluka esengena salika moko okosalika moko te toko bunde tumba kino sukali yango pe bobangi ata ko moko te ekokamata ngambo ya biso kasi ngambo ya bino essayer ko bete Afrika konga ibeti ya bola mukipe ya bosimbi bilaka pentaka yebo mwili ya biso na bino nkunza matuno mingi motuno ya biso mostoko tuna bino ezali ete butu esalama po ete bato balala kasi africain kolala pongine malamu te mokonene bilenge bako bolo masanga kolekata komai bilenge ya motiki na nzoto tu ya busangisi nzoto mwasi na mobali sexualité lengi bata efransi bako bianka et bouti kati ya bongoli ya bato ceux qui bakulutu balonga kate kasi ekeke ya bolenge ye ekokipe kolonga kasi bolenge ya mweso bebi na kati ya masanga makambo eso boko bikela te tata ke tumba boko sala makasi kasi na se mondele akokoba etumbale ya kobebisa bilenge eye bakokitana na bino mokolo malobi matondo mingi ndeko molopwe impossibilité eza tata mokelité
moni tango bolobi déjà tout ingolo baki tumbeza o ya beti wana pe ya beti eza bongo mindele bazo sala ba stratégie na bango on a ko pousser ba jeune bilenge bazalaka na tango nyonso na kati ya embriema ya elaka masanga ya makasi eko troubler molimo azala pena na makanisi ya kofanda te pona yeba bomo inaye kasi bangunza pe balobi kaka ndenge mindele bazali ko bundisa ko salela bongo biso pe to ko bunda po ete bilenge ka basala nini balamuka yango moni religieux africain ezo sala makasi pona ko lamusa conscience ya baindo yango bomoni tozo panza babuku ya bilenge na bisika biso tozo lamusa makanisi donc niwe baké tozo bunda ti lelo pe ngunza manoka ye liboso etando ezaka pona nini pona talisa bilenge te bolongo na kata distraction wana et pas na biso kutu ezalité ya malamu pa bilenge ba koyeba po ete so ba moni ngunza manoka monki aza elenge donc niwe baké ba posa oyo bino bilenge bozalaka na yango ngunza manoka pa sali nini aza nango po ete aza na kata mokili mais soki lelo azo sala musala oyo ingolo baké a comprendre essence ya mokili parce que problème toza nango eza nini mundele tango ayaki ndeko mulopwe eloka liboso mundela alongoli biso baindo na mokili amemi biso na mokili ya makanisi atiki biso kuna sikoyo biso tokomona mokili oyo nyonso ya mokili ekosala nini ekoleka tozela nde mokili wana ya makanisi yango ebanda na bakoko ya bakoko ya bakoko na biso koko na biso baboti na biso lelo oni epa baindo so moyindo azotonda na l'église christianisme parce que azobanga kufa azobanga suka mokili kosala nini ekoya yesu akoya kuna lufelo ndebi baba yango esala ke bayindo so tango bazoyoka bonzambe bako omona kuna tokozwa nini biso tozozela awa lola nzo sone ezali ndeti kaka lisolo to tv mutu azotala dessin animé apanzanaka nazonga ko na réalité te moni ndenge mope yo moko esiko ozali fo za maître ya fibo moyina yo moni tango ozoluka tango oke sala yebaka o nazo sala eza pona ko préparer avenir na nga lobi moni be avenir na lobi ezali bongo ko boto tiki bana yo keyo tiki bana yo keyo tiki bana yo keyo tiki bana ana bakoya ko zwa biloko yo tikaki pe bakosalela yango bakomoni te koko na biso asalaka boy koko na biso azongisaki mais sur tango yo zomela ba zodo de wana tango yo zomela ba whisky siko bakoko bana na yo oyo kotika bakobelela yo muto mela ba zodo pona ko belisa oyo yo suko melisa bango to ba na posa bazwa bolamu yo salaka siko bolamu nini yo salaka parce que na ba papa aboti biso ba ba mikolo comme pelo bikuna biso beto kuma ba mikolo de ba papa na biso mais so liwe ba papa biso ba kuma na ba sala bokasi ya ozwa moi terrain esika ya kofanda yo oyo jeune okuma kofanda wana bango basala makasi wana yo si ozo sala makasi ni pona yo omoni kaka yo so zela lola na lofelo nyonso neza masolo oyo makanisi parce que so imundela zela awelela ka lola na lofelo diamant na biso ko mundela ya ko aya welela bongo lola oyo ezali nyama na lio bafani sika moko lio na mbuma baze sika moko mutu na lio baze sika moko ni mundela ifala azali mutu alibusa ko welela yango omoni meya tiki wana ameli abeteli bino masolo aye ko welela nde ya yo mokili ya diamant na yo kolta na yo apa atiki na makanisi do babimisa biso nde na kati ya mokili yango moni bonzambe ya baindo ye kozongisa baindo na kati ya mokili koyebisa ba omoi mokili eza ya biso mabele bakoko na biso batikelaki biso toyeba mabele na biso eloko nini eza na kati ya mabele toyekola mokili mpona toyeba kofanda na kati ya mokili moni eza na mutu moko te akumba mutuka ayekola yango te soko koti na mutuka oyekola yango te kobamba na kuna osala accident okufita il faut yekola mutuka mpo nofanda yango biso torata koyeba mokili na baenseignement mindele ndeko mulobo parce que moi nazobota ma papa na mama bazokolisa mwana baokolisa ye na ezaleli na bango bayebisi mwana oyo babenga yango kombo moni mwana yebi wana kombo ngongo eza butu mwana yebi butu mwana tiki ndako ake na classe bakotangise oyo bale na ndako bayebisaki ye kombo kuna na classe bale epesi mwana mbuyema omoni siko kuna ifaye kola wana bale ifaye wa oyo nui et pourtant tant azobota mananda ko bazoloba nkota na bango azo calculer yango te metana ke na été lo bapaya abani ko calculer na kota pona loba yango to mona bango niso baleka na TV soka otuni mutu na bibe azoluka azoloba oloba nini omoni
mais ce qu'on oblige le balinga la mbala moko salani azolo ba pote naturel omoni akeko yekola nde kwesiye siko nini incompatibilité donc ndeko na ngai mulopwe il faut ko yeba mokili pour yeba kofanda mokili mundela yebi mokili yango ayeki kokosa biso po ta comprendre ki ke bayindo bayebi mokili te tolongola bayindo na mokili po batikela biso bayeba ke mokili wana ekoleka biso tozwa siwo mokili wana tosalela yango tozana yango posa moni nde yango pa bayindo kilelo eza ndingwana même ba opporta ba politicien na biso vraiment zwa nembongo akelo tia na poto parce que poto kuna assurance eza mikoto leka bato kokanga ba misusu bambongo na bango ese bazo yoka ils ont interprété le côté parce que batangisa bango ndengwana batangisa bango ndengwana mutoke classe ba lwana j'ai ouvert la porte j'ai fermé la porte mais soki na ndako na bino batangisa ki yango te omoni kuna oyeba ka porte fungami ah kamera nga porte wana nuke na classe batangisi obe mbula mobimba ba otangisa ka yeloko wana bongo lelo tokoleka tokoloba ba politicien ba oyoka biso te yango moi to kimi na biso pa bilenge keso iba tatana ba okoko bongisa te iza po te ba kota ki mingi pa mundele bino boya suke pa mfumu kimbango fumu kimbango alona mai pa ina bino soka lonomi ndeko mulope yo lo nintene mbuma ya avocat mais ebote lo avocat parce que lona kimboko ebote bele fumu kimbango so alona mais pas ba jeune pas bilenge lobi kuno komona ba téléphone yuno biso ko to sala téléphone au kotisi crédit mindele ba sali ba kotisi crédit mais biso to ko sala yo ko ipo ni mindele ba sala ke fo ba linga te biso ba yindo to zonga na beaucoup ntamba ba koko na biso chaque fois ba bomira biso ba prophète bango ne ba banga ka biso te bango ba banga ka mindele banga ka biso to tiki kaka moyindo libre a osala biloko mo wudu o biso to mona danser pa na bango ezala danser te bongo ni ba chinois te mundela sali ba bande cassette mundela sali ba bande wani zayi ba fila mulai mais chinois ya sali asali ba benga ko ba carte mémoire bon siko biso siko tanto ko mala legonso sa ba sali carte mémoire biso mutu o ezala ka même makamweleka na 1930 ezo yeba zo bito tokela do mundela e bisomo wana ya bayindo parce que bamona yango na royaume Congo bamona somo wana nde yango babanga ka somo wana bamona somo ni pa fumu kimbango raisonner bakangi fumu kimbango bakanga ka epo na kufa ndeko mulopwe fumu kimbango bakanga ete pona sala 30 ans na boloko bakanga ka ningi bazo kanga baboma bandi ko so batambula batuna ba histoire ya fumu kimbango na boloko isalaka pona volonté mondiale nika to kangeto romba ezaki volonté ya tata na nguo ya tsaki katika baya ko sauver Congo biso wana ngunda tu bande ko na poso ya kozwa biso munza manoka mingi lisanga na ipe tozana ipe na avenue Mbama numéro 77 buluki na biso na téléphone bako benga biso na 089 52 38 009 Nako bandela 089 52 38 009. Soki po bongo zo biso na Facebook, bokoti, bobetika bana nengwa midaki. Bana nengwa midaki. Nde bokozwa biso. Na WhatsApp pe numéro wana kaka nde bokozwa biso. Matondo mingi ndeko mulopo. Matondo mingi ngunza, matondo mingi na bandeko bona kibiso na angele pene tingira bokibine ko isoto ndi botondi pambate bopengi tango penza ya kusali sangala sisi ya boyebi pe ukamata bongo bwanya okati ya bongo na biso na bino. Tika ite kimia engelo kati mu ya biso na bino, kimia balongo e buto kati ya mabote ya biso na bino baso. Buto de la mongo malamu makoleza bongo la kimia pe la limemia yango iso. Kongo demokratiki tokobundela yo. Tokobunda. Afrika tokolembate. Kino suka ya lisikoli ya yo pia busomi bwayo nde tokopema na kimia na ngwiso tika tangu za bomala mingi tondi botondi mingi na baibanso na kibiso na ngambo ya ibale pe na baibanso na kibiso la tango ya bosindo na ngwiso to la kibino te pona balasima to mokutani lolengi akobianga na bino pe mituni na bino ekusala ete to zongo pona mbala ibale kokoba eteni etikali kolandisama na mituni na bino pokwela mu mingi mama likambo